eza ne bongo do tango zo tenda kuna yo il faut prévenir yo moko to yebite so que za système makonda moko ndé à côté ya sala ka système bongo to yebite so que za position na ye so qui peut ya sala ka bongo so qui peut za bongo to yebite mais tango zo tenda kuna yo yebake ko tenda kuna yo il faut prévenir oye pe awa o prévenir so ko prévenir te kaka ndengo yelaki kaka ndengo ko zongelela comprendre quand même eza bongo do taka ndengo yelaki ndengo zonge to yebite peut-être eza plan ya makonda moko askande à côté plan eza bongo pour que ne se pas changer pour te éviter mais il faut tout le monde ba que non ndengo yelela ki ndengo ko zongelela mais est-ce que omoni ngai elo moko to tuna même na bakonza mboka nazaka pe na question moko tuna bakonza mboka oyo était la cabinet à président de la République le monsieur Vital Kamerhe ngana na question moko tuna parce que bien un planificateur c'est celui qui a expérience le denga sali na mboka oyo quand même on peut le considérer comme si c'est un homme intelligent quand même c'est ça le problème mais toujours regretter nazaka na question moko boy mboka oyo ndelo sala misala oyo vous en positionné to kansa comme si tango yebima musala na yo hein oye ko sala musala oyo yebeli wana oko se retrouver pas sur musala oyo yebeli wana vous comprendre mais ce que to kamwaka ata oyebi mboka na biso même oyebi musala oyeba te donc ozomona ba comportement ba posture ba condition de vie ezo kendika lokwa ba ndenge moko boy lokwa ba ndenge moko boy donc chaque changement si on a tout na question boy biloko wana oyo to se retrouver na misala to sala te ezalaka mutema mabe ya ba konza mboka oyo ezalaka ba lokamboka wana tuna vite caméra ezalaka ba lokamboka oyo ezalaka mutema mabe ya bakonzi ya mboka oyo be ezalaka ke mboka oyo ezino bakonzi ba mboka te tozi ba vrai patriote parce que tout comprendre qu'est-ce qui fait comme ça que non on sala musati net donc on sala musamoka comme si oza mutumo dans le hasard oye on sala peu dans le hasard il n'y a aucune solution donc sans quoi donc comme si tu éviter ezaki ndoki eza mutema mabe bakonzi ba bien bazate ou bien ezanini. Voilà, chers internautes, bienvenue chez Congo Expérience Télévision, toujours avec Bénédicte ML, hein, autrement dit, grosse affaire, grosse affaire à la Ramta Boulot, toujours avant d'en parler, on entend l'actualité, donc l'exclusivité, toujours vraiment en pleine ville, hein, vraiment en pleine ville, na ville, précisément na Bokassa, commerce. Ici, Kawapi, ça les autres salema parce que mon candidat a fait ça qui 100 jours. Puis on se qui interview il y a président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait ça qui 100 jours pour la misala et banda. Tout le monde déjà na bakwanyo sur Kinshasa misala et bandi. Il y a un autre puis photo qui est sur le terrain pour na tout le monde misala aux banda. Nous on a tout à l'heure une image comment ça se passe. Déjà misala et aux salema. Donc voilà. Donc aujourd'hui, intervention, il y a population, comment à réagir dans le micro, il y a comment expérience télévision, toujours avec Bénédicte, autrement dit grosse affaire, moi, n'est-ce pas, mère a parlé, Bibi Champoli, B50, mon thème président, Clovis depuis Soudaf, ma grosse attention à Bino, Marty Sechamala, mon ami, mon pote de longtemps de taille, donc on est ensemble, pas de soucis, Balobi, mon konzamboka à l'obati. Tant que il faut ezala malama qu'on a mis ça là. Tout le monde a comme ça les autres déjà to bandé libino na commerce précisément na Bokassa ici comme ça les bateaux quitter la bino pe na bakonya parce que tu dois battre tembe tu na rata moto zo sala makambo fo caméra izala wana biso moko to image to mona bozo mona comment va travailler bazali avant déjà ici les autres salema France Oyo et ça kokende tout droiti hein on a vu na commerce et on continue toujours trop bima na ngo ba kato ba kasba Balouvo, Banini, tout là, donc on continue Tizigida. C'est là où il y a tout droit, il y a Marakoto, il y a Prince Ascend, il y a Sony, vraiment, il y a Moundela, mais il y a qui soutient. Et Boukanaki, ni tout que les raté, na moto, elle est raté, ni vélo, elle est raté. Toujours Batama Kolonde, les caca. Donc, aux hommes, on a Kakandenge, le salaire président de la République, les autres Salema. Donc voilà, je vous laisse suivre. Hein, et on va continuer à très bientôt. Mais avant, on a une image. Il y a une intervention, il y a tout, comment on va agir. On a dit d'abord couper sa mbote et Baibanga, bateau de partout. Vraiment, ma salutation à Bino tout besoin de partout. Boss cassé routine, moté ma tata nati Alka depuis Canada. Salutation à yo. Samine Dombasi, babi mon apoto ya Kalama, apoto ya Kalamakasi. Donc bon retour dans Paris. Kin et l'équipe donc c'est l'équipe bien. Salutations aussi à Dadi Mavungouvoulé, Jacob Mode de Passe de Toulouse. Vous êtes tellement nombreux, Patricia Kalamba depuis Canada. Sandra Kache la bellissime, Fanny Nguanzo. Donc ma copine privée, hein, ma copine privée de 4 de longtemps grâce à la Dolia Jona.
Donna Messo de Béni, ML Grosse Affaire. Donc check, je vous laisse suivre et on se retrouve à très bientôt. Check. Bonjour papa. Bonjour maman. Combo nani? Combo Augustin. Papa Augustin, tout ça précisément ouais. Tout ça juste na kili majeur, na ville. Ok papa, tout le monde a bisika misala ezali ko sala matento yeba yo zali nani? Bongani na bona za maître ferrailleur. Donc ndeza bo awa tikuna na ferrage ngambo tunako maître na la ferrailleur no so awa. Do yango to sala ka misala ngopi anzela oyo. Lelo vraiment to ko mona bino bisika o ya misala na bino bozali ko sala. Na kati toujours il y a chantier à Mokonzi Mboka Félix et Tshisekedi Tshilombo. Pas après ça qui 100 jours misala e banda. Bon grâce à toi que Dieu a réalisé c'était comme commerce les arrêter tout le monde misala e bandi. Oko le bana on dit bino ba pesi bino responsabilité à misala on za ko le kana on dit misala. Donc bokasa déjà bokbanda awati ko bimako na kabamba nzela donc ezaki par terre. Ezaki ya ko beba donc so tali do on dit makute mais ne Mokonzi Mboka pe asika koti apesi programme na 100 jours pour mona pe do ba alaxa pe bato keno aye pona bongisa mboka na susi wana ka ya kobongisa mboka oyebika ndezala yango na zwaki système no to sala misala to bongisa nzela oyo beto botie makuna po eumela mais malgré tout que misala to sala moi ça va quand même to sala malgré tout que yo yemo ki fatala pe kande ba congolais de to zaleli donc faut travailler mais donc telaka to se retrouver na elo muti do ba misala ngo telaka ba na ba ingénieur na biso bon éviter tout ça pitié na Mokonzi Mboka parce que to ko taper aska peut-être mbongo no zwamite mais asala ka ifo mo o kanisa ke no telaka batunani ba osela ngai moko pe lokume ko mata to bongisa pe mboka telaka ndezala ka donc mboka bifo ezala bien mais abosana ka te que motivation se retrouver na côté na koya na musala ne pe ayebeli a se trouver na musala ngo ko besoin to kenega na politique donc ça moderne mais na attendre puisque na kiférage na osala na se retrouver quand même et vous allez moins bien. Mais ndenge boye déjà ko sala boye ezali que tant bo aussi ça ne va foutre bino mbo nde boyo kana ki bien bino bo sala kaka bozo se retrouver te bozo liate bozo vanda nzala muyo na mo pe misezo ke malembe. Bon premier là eza boye donc awa eza tout dans le département kiliki awa ndeza boye au fait dans na 4 awa ça fait match azana 4 awa sous-traitance azana 4 awa bon toko lo baba n'importe quoi na place où yebelité ngana ko lo bana place ngana yebi donc net na côté na biso na na sous-traitance autant ça sous-traitance toujours ça là to éviter donc ni transport ni quoi do baba kamboka ndenge zo le ka bongo mais to éviter ce qui pesa nini do baba mbongo ngobe to ba position te mais to éviter comme ça te bandaki na nga et pendant semaine passée peut-être semaine passée
pendant la semaine passée. Tu vas continuer. Bon, tu as eu une solution, mais quand même, tu reçois un conduit pour tous les compromis. Tu vas faire ça dans le salon. Si tu as des besoins de salon, au aussi na transport na yo moko nzala. O yi o sali musala zo biso transport na mboko na nzala. Ya ngono ndolo ba. Bon, eza ne bongo do tango zo tenda kuna yo. Il faut prévenir yo moko. Tu yebite so que za système moko na moko à côté ya sala ka système bongo tu yebite. So que za position na ye so qui peut ya sala ka bongo so qui peut za bongo tu yebite mais tango zo tenda kuna yo. Yeba ke ko tenda kuna yo. Yo il faut prévenir. O yepe awa, o prévenir. So ko prévenir te kaka ndengo yelela ki, kaka ndengo ko zongelela. Comprends quand même, eza bongo. Eza bongo. Donc taka ndengo yelela ka ndengo zonge. Tu yebite peut-être eza plan ya moko ndambo ka skande à côté plan eza bongo. Pour que ne sais pas changer, tu y éviter. Mais il faut pour le moment que non, n'engo yelela ki, n'engo kozongelela. Mais est-ce que bolande liboye parce qu'il va continuer bino déjà likolo ba mbazo ki mo paquet, ba ngone mba sabni mo ba kana ube nanu pena paquet kitite. Est-ce que bolande liboye ba suite wana nyo. Maman, omoni ngai elo moko to tuna na ba konza mboka. Na zaka pena question moko na ba konza mboka oyo. Pena kuma bango tuna bango. Non, mutu logo la neti, so na zi par exemple logo la président, directeur du cabinet du président de la République, le monsieur Vital Kamerhe. Là, on a une question, parce que un planificateur, c'est celui qui a le plan, celui qui sait. Un pacificateur. Donc, ça dit celui qui planifie. Donc, ce qui a à planifier, c'est un plan, on peut pas quand même, vous comprenez? Pour te montrer mon expérience, on peut les considérer comme si c'est un homme intelligent quand même. C'est ça le problème. Mais toujours regretter, on a une question, Mboka Oyo, le salam sala Oyo. Vous en positionné. Tu quand ça comme si tant que vous musala na yo, hein? Oye ko sala musala oyo yebeli wana. Oko se retrouver pas sur musala oyo yebeli wana. Vous comprenez? Mais ce que tu kamwaka, ata oyebi mboka na biso même oyebi musala, oyeba te. Donc, aux hommes na ba comportement, ba posture, ba condition de vie, ezo kendika lokwa ba ndenge moko boy, lokwa ba ndenge moko boy donc chaque changement. Si on a tout na question boy. Biloko na auto se retrouver na misala to salate, ezalaka mutema mabe ya ba konza mboka oyo. Ezalaka ba lokamboka wana tuna vite caméra ezalaka ba lokamboka oyo ezalaka mutema mabe ya bakonzi ya mboka oyo be ezalaka ke mboka oyo ezino bakonzi ba mboka te tu ba vrai patriote parce que tu dois comprendre qu'est-ce qui fait comme ça que non on sala musati net donc on sala musamoka comme si aux amutumo dans le hasard oyo on sala peu dans le hasard il n'y a aucune solution donc sans quoi donc comme si tu éviter ezaki ndoki ezamutema mabe bakonzi ba bien bazate ou bien ezanini on les cabo osala musala wo mona kiro osala tala ba misala wa o tala misala wo zomona wo ce sont des grands travaux non zomona ba beto ba to travailler ba bende ba to kanga mais à la fin de compte ils ne le trouvent pas donc comme si on tout ça le monde dans le vide vous comprenez dans le vide faire aboyer osali mais ezala kanine kindoki bon ba konza bien basate est-ce que ezalaka peut-être motema mabe wana en tout cas na posa ba réponse ya ba question ngana ezalaka kindoki motema mabe ba konja bien bazate moyen ezati be ezalaka nini to se l'activité pourquoi on se retrouve ba 20 kineta to sala to regina ba chinois quand même non oyo ma chinois ba sala banzela boite quand même et puis de sala kango et ko sala combien d'années yo mo tala kande de sala combien d'années ko sala awa mais qu'est-ce qui fait que ba to sala biloko ba se retrouver c'est quoi ça elaxinine il faut quand même expliquer, tu comprends quand même que non. En tout cas, mon condamné dans le roi qui chapeauté maintenant le roi ça chapeau na tout naï. Et ça la canine quand même. Après ça quand même bien on va se réponse moi. Mon thème mabe kaka, mbongo ezate, kindo kibaloka mboka ou bien nini. Parce que misala o so ça na place mon sous maman. Kaba technique to sala oyo, tu peux te retrouver, tu peux se retrouver dans la vie, peut bon quand même. Na misala oyo. Mais tout le monde na kanisha. Tu as besoin d'exemple. La misala ça on le loti. Pendant la période de président Kabila. Hein? Tant ça kuna na bokasa so ke omona to bandai da misala wana to banne pa ye pa kei na ndenge pe akendelo yebeli wana akei ndinga tikila be biso akei siko to comme siko na période ya Tshisekedi président Fachi hein l'homme de deux doigts le peuple d'abord hein wana siko conseil papa lobaka na biso le peuple d'abord mais donc le peuple d'abord tout c'est tributé donc comprendre na mboka na biso quand même il faut to lo bakapé si faut ko longa pe problème to ba longoli po to lo bito longwe pe et ça biso rien et ça biso rien mais tant de to lugande tant de droit papa lo baka les peuples d'abord pourquoi les peuples ne se retrouvent toujours pas donc jusqu'à l'infini on est toujours comme ça c'est quoi ça hein est-ce que le président Facha ko le comme ça ma idée ba rapprocher mo ka bien te que non mais physiquement ba souvenir bo le kale ka bo on ba suivre ta mo ko pas ko le ka pour sériment ko on a par exemple sériment na côté Bokassa. Il y avait un jour, je reconnais un jour, M. André Kimbuta, à Léakawan.
bien que tu as la mongo mingi mingi tele to na salaire mais tango les qui va te ba qui na chance ba ko tele na mo loko mongo moi ba pele ki nango be muta certificat kama tama muke kaka mais pas me konzi ah bazoli quand même té et là qui ni tout ça juste dans centre ville là ni le mongo boy et là qui merci papa ton moi pena oza trop na kana trop fâché trop pena na kanda makasi mais mon non ya suka ni temps ozo la caméra oyebi sa président Fachi ozo landa na minute mon nga ya suka ezaboye tena penda caméra oyebi mon nga ya suka ezaboye et c'est nous avons s'adresser beaucoup plus c'est pendant monsieur Victor Kamere na tuna ki mo 3 questions mboka oyo oyeba musala oyeba te to se retrouver te na tuna 3 conditions ezalaka motema mabe ezalaka tozui bakonzi ya bien te ezalaka baloka mboka ou bien kindoki moko boye en tout cas pesanga ba réponse moko ba réponse oyo ayebeli apesanga ba réponse ba question wana ezalaka motema mabe ezalaka tozui bakonzi ya bien te ezalaka baloka mboka ou bien ezalaka kindoki ezalaka pe nini ye à cause na ba réponse na ba idée moko boye apesa to comprendre mais en dehors ça to dire que non tout ça na biso bien. Dans la Mboka, qui soit des difficultés ou des problèmes, on passe toujours la vie, donc la vie continue toujours. Mais le président Fati, à cause de mon à Sika, à sa makambo à Sika, et ça va mongo pe, tous à mongo à Sika. Vous comprenez? Et ça va mis ça tout ça là, tous à mis ça à Sika. Bas salaire pe, il y a Sika. Et ça la biso bien, et ça la bien pour naïe. Vous comprenez? Et ça la bien, donc c'est ça le problème. Donc tout le monde a makambo pe bien. Le peuple d'abord, papa le bac. Ils ont voté en côté. C'est le Papa Tshisekedi tant azalaka en vie de son vivant le peuple d'abord le peuple tout comme le peuple moko boye le peuple après ou bien le peuple d'abord c'est que le peuple après bon on ne sait pas peut-être va changer le système en quand même ça va changer là c'est bien mais ça va changer thème azonge la ngote ayati tout le monde a capté ni nango susu est-ce que ça nini nini susu merci beaucoup mais quand même tout le bien biso merci beaucoup bonjour papa bonjour maman comment bonne monsieur Bossis Monsieur Bossis, c'est ce précisément à Tozali Wap. On a venu Bokassa Commerce. Nous avons loba, tout se peut éliminer misal les autres mais suivi, il faut ezala ya makasi. Suivi à propos quoi, ba magasin oyo, ba teka ba bimisa ba carton libanda, pour boire quand on a kacha ba terrasser, yango zo boucher ba terrasser. En plus na ba maman ba teka ba bilo ba nike a koteka ba mbala nae azui salite nyoso aye ko boire quand on a kacha terrasser et ko kanga mayole ke kende te kota mo likolo makadam e kopesa biso passe na passe wana romona ke o ba konza mboka batala mboka za biso nyonso biso moko sengi photo bongisa mboka soto bongisa ngote ezate ke obo kote ofandi fo propre soki otie propre te e kopesa passe mingi pena koloba ezate mais suivi faut ezala ba monyo obwaki wana bakangio la police asa bina musala na ye ba monyo obwaki ka salite bakangio e ko sisi koteka kombola yango bokangisi yango sika moko camion nini ya koleka ne ekozwaka yango ekenda kobwaka yango so wana. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani? Kombo papa Moïse. Papa Moïse, okoyi c'est so atozali wapi? Awa tozali na Chwapa, direction ya démarrer. Na Zando. Na Zando, ok. Papa, est-ce que Olanda qui discours au mokonzi mboka Félix Tshisekedi alobaki apesaki 100 jours pour na misala et bane surtout banzela salema. Mais Olanda qui en attentivement. Siko okol c'est sinon ba prakaseri ni beaucoup tant qui na nzela ya bokasa. Oyo nyokoli ba transport za kasi te Zando bokasa comme ka Kasai Zando Kasai. Okolo bali na ba passe au moment qui na bokasa. En tout cas, ils a qui passe puisque mutuka ezo le kate transport comme ba virer boye puis ba mai okomona mituka ezo beba alors et comme il va tout passer la marche on dirait va la marche de santé pour na okende uluka esika ozo la transport. OK. Alors mesure il y a président de la République ezali présence Salvadris ya ngona CPI nango ndenge bazo sa. Siko ndenge bazali ko sa danzela ya bokasa na bino bata moto ezo faciliter bino boko bezo koma bien. Okolo bani po nango moni okolo ba mokonzi mboka ndazo tala. Non, mokonzi mboka zo sala makambo yo population za ko senga azo mona passe ya population ya ngwana asali oyo posa population ezali nde boye bokonzi ezalaka. Mokonzi asalaka pona ye moko te mais asalaka pona bato ya zo kamba po mokonzi azali mokonzi po azo kamba bato. Yangwa. Merci beaucoup papa. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment nani? Comment nanga Gloire? Papa Gloire est-ce que c'est so bisika tozali précisément wapi? Ah tozana Chwapa du Marais.
Papa Dimara, papa, posa muta moto. Ah, naza muta moto. Babi na presse bokasa mitu ke lekali sute ka bi bata moto ne bokoma sala mbongo. Sikondo to moni misale bandi bokole bani fo nango. Ah, na sepeli makasi eloko président de la République asali. Ya ko bongisa biso banzela bo to sepeli makasi vraiment. Et puis c'est biso c'est ngopon nzela na goma za ki bena ba mai. Tellement mais na wone ba sala nzela bo ba chata ba terrasse pe bien sala bien. Po ba mai tellement na nzela na ezo rapena ba. Eso localiser vraiment na ba terrasse les kaka. Po place na mai ba nous à la makasi. Je sais pas le président Sali a rebondi c'est là. Tous les ans, on a vu ça va moto, to bando le gars et ça la bien. Le message je n'appelle ça que président yo que la vie sopana va passer. Par là je vais traverser, va traverser ça là ma case ça va. Ce qui s'agit au ministère Mukanda moto mais c'est le biso somba qui va traverser ça. Ça bien té. Mais na c'est pas le pona nzela pona après 500 jours. Malobane na mona ko bisa ngo sale ko sale. Tous les ans c'est ma case. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a Martin Mukendi? Papa Martin Mukendi, ah tu as lu wapi précisément? Ah tu as na prince ya Bokassa Itaga. Bokassa Itaga, donc na Zande, tu as un 4 ya Zande. Ok, papa, est-ce que tu as écrit discours ya président Mokonzambo après ça qui 100 jours pour la misale banda? Tu l'as dit là yango. Pourquoi il y a des choses boyambeli yango ndenge nini ana Bokassa parce que Bokassa nzela za lisusu te pona ko ya Zande comme ka Kasai. Soto moni misale bandi boyambi yango ndenge nini? Bon, misala oyo ya prince ya Bokassa et bandaki avant bonne année. C'est avant ba élection. C'est pas après ba élection par rapport il y a 100 jours il y a président toye ko mona bazo sala dia na kabamba tozo mona pe Bokassa bazo kende côté ya Zikida mais côté yo tozo zelaka bango soki baye toyebi eloko ya osala tende tozela bango kaka na likanisi wana ntango oyokaki yango nano esalaki yo ndeni epuis omoni da de l'autre côté misala déjà bandi bon esali ngai bien makasi sikoyo mpona kote oyo biso soki baye fo président pena babengana nano biso mpo toza baplace mosusu ya koketekela te donc il faut atiela biso na se tozala nano boye mpo 100 jours vraiment bato batozoteka te vraiment il faut pena raisonner pour la biso mikolo soki tokomi 40e jour mais soki esili nde tokosepela makasi tozela dollar eki tatala ndenge bapiaka eza na zando tozozelaka soki 100 jours esili makambo ya bien ekoya nde tozosepelaka tozozelaka asala mpona biso. Merci beaucoup. Merci. Bonjour papa. Bonjour madame. Comment on a? Comment on a tonton Gelem Gelor? Papa Gelor, vous connaissez ce soir tu as wapi précisément? Bon, tu as précisément la direction Bokassa Kato. Mais alors par rapport il y a Mokonzambo quand a fait 100 jours pour misala et banda. Il y a tout na bino batoza ana Bokassa. Est-ce que vraiment misala ngozo ça m'a déjà comme les bino awa? Bon, ana Bokassa to beti ata ba 10 ans, Bokassa Kato ata ba 10 ans, 15 ans ngoto kende. Alors tout le monde a musala monté, musala ezande poubelle. Oko ipe ko filmer, ozwa image pendant ceux qui moi 15 ans déjà en gros. Pendant Kabila et pendant Monsieur Kisekedi. Alors, pas si kaka pour na oboma pepe pour onyo surtout eza pepe akufa na situation typhoïde, malaria tout ça. Mais Bokassa ndenge ya kuna to moni déjà misale bandi ko salema mais ko tondene comité. Alors na ngana loba ba ingénieur o batinda kapona Bokassa toyebaka te. Bastopaka ba misala na bango tout ce que bazwaka mbongo ya gouvernement baliaka kendaka na poche na bango. Bon alors logo la direction Bokassa Kato Rwakadingi Bokassa Loa Bokassa Lakimero Bokassa Elouva Bokassa 15 ans après ndengozomona tout ça donc bato bazokufa déjà la malaria toyebite soki ba président ngo bakoya kosunga bato bazana ba hôpitaux ponga na yebi bango ebele so ba epalanga naza soki na kokendo kolakisa bato ba hôpitaux pona ba typhoïde na ba malaria. J'ai d'accord moi-même j'ai donc na bela maladie ya malaria et typhoïde na otiko bisambo na nga so presque ba $85 pour nous soigner mon corps. Merci beaucoup.
Bon, alors, na félicité car ndenge caméraman et l'équipe bossé pa na biso madame. Ba message to lobaka eko mape pa na bango po doré mboka na biso po kende liboso. Pour la ba citation lolenge oyo eza ko boma peuple. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour mamie nangai. Bonani. Kombo nanga tanti Sarah. Tanti Sarah, quoi c'est ça ah toza wa? Ah toza na marché Sartrin. Na zando mnene. Mais est-ce que tu as qui discours ya mokonza mboko apesa ki 100 jours pour misale banda? Total ki yango. Parce que tu es précisément parce que tout le monde a bokasa déjà misale bandi yo ko lo bani pona. Musala ngo ebanda ki meto kopante ku fili susu. To mona ngo esale masute talaka yo salite makazi. Salite zo bwa makati. Donc ba transport ya ka sukoto te. Mituke komo suka ka musika okoya boyena mwana. Donc stati pena olembi même na nzela. Moi écoute okoma boyena zando olemba okoma boyena kata zando. Moi otanda so ezate pona ni olongo étranger musika kuna na makolo. Donc moi été to éviter so to zela ka totala ka ba onde ba osala. Ndenge ozotala caméra boye okoyebisa mokonza mboka nini na ordre apesa kina batamisala basala ti siko misala ngo ekatani yo koloba nini ngala koloba nini ngala lobi boye ba mikonzi bango mo balandela bango po bango bakoza bazwi mbongo bakena bango bafandi na bango po bayebi ke mikonzi balandela bango te fo balandela bango batala batina mutu moko o akolandela bango biye po basala ba prince po nyonso wana bango mikonzi bazofingama bango mo bayeba ba mikonzi bazo fingama ba biso toza na problème te bato bazo sala ba olia bambo. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes de Connexion Télévision, toujours avec Bénédicte, autrement dit, grosse affaire. Merci beaucoup. On peut vraiment une image comment Moussala et Salema. Et puis, il y a une intervention, il y a population, comment agir, Moutamutu Alobi, selon Nengamone, Moussala et Salema. Donc, quant à moi, vraiment, je vous dis au revoir. Mais avant de le dire, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui nous ont suivis de partout. Hein? Marie Braston depuis London, Béni Samuel, patronne originale, la baronne, autrement dit El Madre, donc on est ensemble. Marie Braston, Babi Salon Moko, hein? Salon de mariage, Kakamoko, Nakoro, Kinshasa, Poto Nakin, en direct à Bondal, en face il y a la station Molar, Kakabozo, dans la galerie Mavouz, la station, salon de mariage, on a robe à mariage, il y a canot, souki, brésilienne, la perruque, il y a boïdé, ML, make-up donc original, toujours chez Marie Braston à Bondal. Donc continuez toujours de s'abonner sur notre chaîne Congo Expérience Télévision et puis continuez aussi de s'abonner sur ma page officielle. ML Bénédicte, journaliste aux Zunga, mon méthode développée bien. Vous s'abonner sur Instagram, Nanga Béni ML, journaliste aux Zunga Mobimba. Donc voilà, je vous dis au revoir. On va se retrouver à très prochainement. Merci aussi à mon caméraman, grâce derrière la caméra. Merci Jackpot, hein, Babi, Sapienza, mais donc la même magique. Jackpot, donc notre Montréal. Salutations à toi là où tu es et on va se retrouver à très bientôt.